Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye stitango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot kitoko na kotala vraiment Chansi Amani HP Media Sito ya Gayare HP Media Tita Gayare Chansi Amani Pista Papa HP Media Ngalinga Galanga HP Media Ngalinga Galanga HP Media Ngalinga Galanga HP Media Ngalinga Voilà, Bandeko Balandi HP Media, Mokili Mobimba, Tolembi Kopesa Bino information te, chers internautes. Botala la Kinshasa, Simayambula, Ndenge population et Kembaka. Awa tuza par exemple la commune Oyo na boy nanga kotanga komba me boko découvrir. Tala mama Oyo nenga zuko komba. Maye kota ki na kati ya ndaku na kati ya lupangu net il était exacté mesdames et messieurs. Botala ndenge avenue Maye zoko tambola la baka niveau salité na ba avenue na ebité batu bako vivre ndenge nini ngungi pe pai na ebité mesdames et messieurs chers internautes bino ba ebozuli bakuya kolanda biso mokili mobimba botala Kinshasa ndenge se komi madofolo botala vini no tozoko vivre na kati ya Kinshasa eza pasi pe mawa soki mbule beti sikoyo tozo zwa caméra tozo balancer ngo tozo kene tina kalamu botala ndenge maya salité etambola kana kalamu mesdames et messieurs chers internautes eza mawa mingi tala venu awezali après la pluie balobaka après la pluie vient le bon temps mais après la pluie et comme une grincement des dents mesdames et messieurs chers internautes yo mutotika Kinshasa kala tala Kinshasa na yo ndenge tika ndenge za madofolo. Tout le monde par exemple caniveau oyo eza caniveau moko kaka ya lukuta basali ngo de manière à ce que mai ezwa mwanzela ekende mais mai oyo e déborda kana ndenge mukete soki mbule beti et surtout ba mbule beta ka ya banda tongo tipo quoi population ezala kana mawa ezaka pasi mais lelo ekamusinga kuto ndenge tozoleka na mai oyo mais botalaka mai ndenge zo se diriger mai nyoso mesdames et messieurs ndenge bozomona ezoki netina kalamu. Mais sans commentaire, biso moko tozo koma na kalamu bo vivre ndenge nzele baby nzela ekomi na nzela ekomi na ita moko ya délabrement population zolela bo yebisanga siko na minute soki mutu azalaki na rendez-vous akene par exemple akene pa kingandi et pas ya X akobima ndenge nini est-ce qu'il faut moto ya kozwa na kati ya mai yoyo est-ce qu'il faut pousu akota la kata pousu po akene bima kuna na boulevard po azwa mutu kakende et ça passe donc population ezogolela mesdames et messieurs. Très chers internautes et HP Media, voilà awa toza na commune on a ebiseki na boyi kotanga kombo pour éviter la polémique. Toza na papa na biso awa papa Mbote. Mbote monsieur journaliste. Mbula yetu ko beta na ndinga mukete. Maintenant ezaka soko mbule beti ba nzela ekoma na état de délabrement. Na ebité tala lolenge population zeko kemba yo sikoyo commentaire ni ko pesa par rapport ya état ya banzela boyi. En tout cas, ils appellent regrettable na mboka na biso Congo. Comme on a ba situation ya boye oyo komi na mboka oyo vraiment toza ko regretter. To ebite so toza na ba autorité na mboka oyo yo o pena batalaka ndenge population za ko vivre. En tout cas, ils are regrettable parce que tala lelo ndenge ba rivière oyo yo kalamu oyo ndenge ezali bakiraka même pas rivière oyo tozana bisika o to boka ba matiti te ba poubelle publique ezalaka te to koma ko boka matiti kaka na baliboso bandako na biso na ba rivière kuna sikoyo moyen mai écoulé bien te parce que
responsabilité à l'état na biso vraiment est trop regrettable. En tout cas, tous qu'on regretter na yango, il faut vraiment prendre en conscience. Malgré bazako zoba mbongo, bako yiba kapona mboka oyoyo. Mais un jour, baye bakaka que non, les camions se zalaka na suka na yango. Tozana méchant mabe, tozana méchant mabe. Donc baye bako bongisa situation. Otala nenge batu badindi lelo. Moi mbula muke beti. Mais la situation n'est commis en Mboka, avenir est commis, c'est trop sale, c'est trop sale. Merci papa Labiso. En tout cas, to continuer kaka to kele to posa na kuna total ndenge ndeko oti koloba bi mbula ya muke batu bazo konzina la kata avenue. Et bongo soki to komi na kala mo ekozala ndenge nini? Et bongo ngai reporter na koleka likolo ya pona ndenge nini? Question mark. Na yaki na catch, na tiki catch quelque part. Siko ngai on a lati tatale ka lekiawa po na kene kosala musala mote papa na biso. Bonjour papa. Bon na ina sabino boy. Boy bisa ba konzina bino. Bazol ba lembongo ebele na gouvernement na 15 basali. Mais bazo sala lo mote tande kala mo etondi. Mbula mukeka ko ebeti mais etondi si kala na banda kunyoso neto zoro babu ese kotimai. Bo bae bakango to votaka bango basali eloko moko te. Turo tozo zera bango baya to ko beta bango na balabana na bisoka to moni ozo na jipe ke o député to kangeli o to beto to tumbi mutuka na yo bongo to tala so ba osande. Merci beaucoup. Zosu na veni na boye. Makatoto kutio awo zosala salongo après mbula. Na ebité ozana mwa likambo akoloba te quand même kozanga te. Likambo akoloba oki kozala papa yo moko tala. Ndenge mboka esezi ndi biso koto ya sakalamba kipaka biso te kalamu bazo ya kotimola te ekota profondeur toza mai nyose zozongela biso na ndako lelo kuto yo kokuta bien o elekaki mukolo wana tozalaki likolo batole papa watu watela na biso yango koto yo kisasa ezalaka te kisasa ezalaka kote ya boulevard ya Gombe o bien nini watela biso na likambo. Merci maman. Maman. Mbute papa. Mbula ndenge zoko déranger bino moi momoko boye salaka moi bien pona ba ebanso bazolanda biso à cette moment. Bon mbula vraiment de ça biso c'est to beta intercession kaka. Mbula so déborder façon moko moye kutu dedans faut ça na mbongo ebele. Donc mbongo koleka. Donc c'est ça pendate donc to monango. Bosengi nini bosengi l'état sala nini pendant pona makambo boye. Vraiment il y a quoi bana na po bongolo parce que po bongolo ndezo sa biso mabe. Po sokende tondi wana biloko basalite dio so uta boyezo kende kakuna. Tongo zo zonga retour ndesa mabe. Merci maman. Voilà, très chers internautes, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bon, mais ça, la Kolanda Biso, Bipaï, Nabipaï. Quand on est après la pluie vient le bon temps, mais après la pluie vient le malheur. Le malheur selon lequel, Yango, Botala la Simalanga, n'est calamo débordé. Population environnante, Bazoko Lela, mesdames et messieurs, chers internautes, to éviter Tokosuka Wapi. Biso EHP Media to salaka musala tana na seya mbula to salaka tala na lata ki ketch na bien mais na parvenir ko la tatale ki alekia wa pona kota na kati ya ba mai da pesa bino information c'est ça un journaliste aza muta fierté journaliste aza raté au vandi boy au vandi na ba invité doté c'est bien beau mais la kisa ki vous avez vraiment un véritable reporter aux nyama na etumba netinga ndenge na koti ao na yena kati na pembe na maya kalamu na zola sa population environnante ndenge bazoko ganga botana ne ba maya koti na kati ba palais batu population zoleka ezolela maya kalamu etomboki mbula kaka ya muke mais tala débordement eza passe pe mawa chers internautes mesdames et messieurs bino batu zola na biso bipai na mikili ya poto botala bisika botika kina Kinshasa eza passe pe mawa pe ne tienne pas les boss David Lokanga Otepa, l'évangéliste et le millionnaire, Tala Kishasa Ninge Komi, Madofolo, Toto Lema, Toto Mombasa, famille à maman gênée, famille à papa Amani, Botala Kishasa Ninge Komi, Kalamu Yango Tala, population Sokolela, Naibite Tokosuka, Wapie, Binomoko Botala Ba image Ninge Soloba,
À bon attendeur, salut. Wapi Sabina? Ria. Vraiment, écoutez-moi. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotala yango Paris pe bakotala yango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitoko www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala vraiment Chansi Amania, pista HP Media sito ya gayare. Aye HP Media tita gayare. Chansi Amania, pista papa HP Media. Ngalinga galanga HP Media. Ngalinga galanga HP Media. Ngalinga galanga HP Media. Ngalinga